Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Journée internationale des droits de la femme, Nakatia Viry-Châtillon. Rendez-vous Isabelle Moko le 22 mars 2025 na salle Glody événement Yassika Nakatia 91-91 soirée internationale des droits de la femme Oyozabo organisée na ba mama Coucou la famille Tobengisi bino na soirée na biso Oyeza événement le 22 mars na Esson na salle na biso yangoyo Glody événement toyelakisa bino salle na biso bisika événement économique ba soirée les puta journée de la femme Tobengisi bino ba fille ya bien ba tonton ya bien Esson boya bo soutenir ba sœur na bino de partout boya bo soutenir ba ndeko na bino basi baleki na bino ba ya na bino ba mama na bino Tobengisi bino na soirée na biso eza le 22 mars balobi ça va inda ça va chauffer le 22 mars ne makambo ba bili puta ne makambo ba mama bokanga li puta ndenge bolingi kokanga ya mulai ya mukuse ndenge bino mo bosepela donc déjà na toze la bino pe maboko ofungwama le 22 mars bandeko bozanga te boya to sepela elongo bolelaki mingi na Esson eloko ezalaka te droit d'entrée ezali bongo na 20 € seulement ortonier funi mbongo bozanga te billet yango 20 € ya pamba tonier funi mbongo 20 € soko koti oyo fele juste quand on somba consommation na kati en tout cas kolia eza gogo boya to sangana ensemble sabino ezali bongo DJ Geneva na bilili boza bongo na Edino image pendant sango ya Congo na cérémonie to sabongo na le célèbre bon comédien Adi Londolé le MK Mswahili kozanga te Jeannette Malangi ba mama ya Superette du quartier ba mama ya Bengazi bozanga te eza bongo makambo na bino numéro ya téléphone yango wana to marqué yango na se ya bilili na biso journée internationale des droits de la femme na kati ya 91 to 91 ya boye esalema te oya zangi akozwa libongo tulu. Bonsoir na bande konyoso. Bonsoir na bande konyoso oboyebi to bolandaka ya bino mopandi sango monene ya mboka na kombo ya Edino image. Merci na bande konyoso bogo Tchabaker. Merci na bande konyoso obozo participer na live oyo. Merci na bande konyoso bolingaka 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Merci na bande konyoso bolingaka ba lion de la presse to bolingaka Edino image mopandi sango monene ya mboka. Mingi rolobeza mais mingi rolobeza te par rapport à quoi? Biso ngai ndenge na yeboye naza mopandi sango ya monene ya mboka mais biso to sala to travailler mingi sur Facebook, YouTube. Alors TikTok, tout ça na TikTok juste pour na moi ko leka kaka. Pour nga leka kaka. Pourquoi na leka kaka? Na solo na bande ko so bolanda ngai bozongo na ndenga mabete ngala lingi na kotsa moi discipline moko na nzela ya TikTok bande ko bolanda ngai bozongo na ndenga mabete Bibiana Strela Bibiana Strela na moni MB Strela tu appelles na Malvé Bertin Production Bambo alors na lingito mais maman muke méthode na kotsa moi méthode moko oyo to salaka na YouTube to Facebook et kota moi muke na nzela ya réseau à TikTok par rapport à quoi? Par rapport à discipline moko boye to kana na nzela ya YouTube to Facebook na TikTok nazomona yango ti TikTok nazomona étoile to solo là? Oui. To solo là. TikTok nazomona trop de moi légèreté ça ma casse na kata TikTok et puis trop de laisser aller par rapport à quoi? Discipline les ont manqué na TikTok par rapport à Strela tapoté
discipline ils ont manqué dans nzela TikTok par rapport à musala na biso. Bon, en fait, TikTok est côté si batino stu nakata musala oyo. Et côté batino nakata musala oyo, mono so ko fana na asali vidéo na yeto, asali makambo ya lingo sala. Mais quelque part tout ça aussi na bandeko oyo balika pe na réseau par rapport à YouTube to Facebook. Oh baza aussi ba chroniqueur qualifié. Otoyebi, mais tout le monde a comme il manqué discipline na TikTok. Alors, biso peut que ko taper moi discipline wana entre nous les collègues to meka ko travailler na ndenge na manière oyo ya YouTube to Facebook. Cela veut dire bonsoir DJ Geneva, les vaillants. Discipline ya YouTube ezanini. Ndenga la vandi siko boye na vandi na 5 étoiles de love. Alors toyokani to se préparer bien pour na couper sa sango to panda sango na bandiko o ba kolanda biso na moi luzitu to na moi respect o baloba respect. Donc cela veut dire na ye penda ko sala ndé émission na ye ko sakana te mais na ye ko sala ndé émission. Bandiko ba olanda ngala bandako ba se retrouver aussi ba mona non. Oh. Mais dis non na 5 étoiles de love ba se comporter bien par rapport à Ela Telina Bango par rapport à Vandeli na Bango. Bon, ça la peine émission, oh, il est dans la télévision. Donc, toi, tu peux suivre Bango. Alors, à chaque façon, on continue na TikTok, na monara, mutalali pongi, alali pongi, aza torsini, azo leka, azo pesa batu message. Est-ce que, biso na nzela ya YouTube, Facebook, ezala bongoti. Donc là, on a manqué respect na bandeko ba kolanda ngai. Déjà pour na otika la torse ni to pour na ko na position ya kolala na mbetu ozo solo na batu. Donc nazo mona va laisser aller eza mingi na kati ya TikTok. Donc discipline ils ont manqué et belé na kati TikTok. Yango biso to ye nga na ye pona mema moi discipline na ngai o na ko so le longa na koti na TikTok. To ko sala 2 ou 3 ou 4 kaka seulement. Tu côté ebelé té parce que sur ton côté ebelé et ça sur émission té ba tu ba komi la bango ko toujours bon na bazo ba n'importe quoi ozo finga o sala wa boy même biso to ye pendant la sujet to ye na so to ye na sujet na biso to vandi to solo le sujet na biso to ko ta 2 ou 3 personnes 2 personnes car so to 2 personnes to ko ta sur 2 personnes to komita 4 to débattre na sujet mo boy so ki tana ko ki to kitisi yo to su mutu mususu tout même la discipline wana pour épais sa biso moi mke valeur parce que tout passer ba 2 heures de temps ba 3 heures de temps 4 heures de temps na TikTok mais to elo ka malongati to elo ka malongati yango ngai pena la TikTok na ngai soki na boko matsamutu bo rendre nga rigueur te parce que nazo mona utilité ko matsamutu te poto bando ko soa na to banda ko discuter utilité na ngai ko matsamutu peut-être na moni maman moko za na posa intervenir automaticien à intervenir selon sujet auto solo là. Et puis biso to yete poto soa naka to ye pena poto solo là sujet moko boye neti 5 étoiles de love a préparé le sujet moko to zanango ya mwana kozanga mama boto si peut-être mwana ko funda mama na mbila po mama alia ki glace na ye. Vous comprenez les 5 étoiles de love? Oui. Mwana afundi mama na mbila po mama azwaki glace na ye alie glace na ye mwana afundi mama na mbila yango to débat mamuke na ba mama o boko landa biso na tango oyo mwana alie glace ya mama alie glace mama alie glace ya mwana afundi ye epa ya mbila pa ya kangi mama. Est-ce que ba mama boko landa biso na direct oh vous trouvez ça normal? Mwana abandage azo mwana mukende ngona akoma déjà na makanisi ya kofunda mama epai ya mbila po mama alie glace na ye na yebite mama étoile 5 étoiles de love ba olanda yo mais kana niko solo ngoma muke par rapport ya makanisi na yo bino boza ba mama bino nde bozala kana bopesa mingi éducation na kati ya ndako mais kana ko solo na likambo yango mwana na yo poli glace na ye afundi yo pa mbila. Est ça normal? Non, c'est normal. Et la normalité.
Et ça, est normal à ta qui ce qui moi n'a commis un point, glace, mon sobi dans bon, mon a mon collier à Bengeliombi là. Donc ça veut dire que médication n'a pas et to comme trop na éducation ça trop na et à son dingue c'est une afrique ça trop léger. Donc ko éduquer bana na poto na moni il y a trop de laisser aller. Oui. Ouais, il y a trop de laisser aller. Moko moi na mutazo commander. Ozo ba soute. Et là maintenant mon sousro qui a na poto. Ozo baté. Ce qui moi na muta commandera. Ce maman muta commandaka. Au moins que c'est moi na qui décide surtout. Il y a vraiment qui est au boss na te médication en tant que bantou. Même à ta tozo na mboka na bisoté. Toi na mboka ba payatoye. Bah, le but est que ce qu'on a mboka mon bateau soit bien à la gauche, il faut bien à la gauche, mais il faut pas oublier l'éducation na biso puisque to uta. Nga le babu est que koye na poto eza bien, koza diaspora eza bien, mais faut te appeler l'éducation na biso parce que to robot abana na mboko, bana robot na mboko boza na comportement mindele. Mais faut que bossa na te que kozong sarabana na nzelo ebisi bango be oui, bon éducation bozo son école, nga pe na zo éducation na papa la maman. Beaucoup éducation dans la donc ça vraiment faut tout ça l'effort là dessus parce que pendant mon sous se dit ok moi n'a au coup taillot à repérer soit en beau tété maman n'a pas trouvé les esquisses azana moi na poto ta rande bazala non moi na so au koti mon penanda ko pesi mbote après les cani. Exact au mon père à Kara et après maman comment trouver les mots dans esquisse donc ça veut dire que déjà éducation ça déjà raté ça veut dire maman a comment robanga moi nae. Alors pourquoi maman faut banga moi parce que biso tout de kuta na situation wana que au komi penza boy awa mbo ezambo ka babeta kabana ti eza bete ba faute ya bino ba maman. Oui ezande ko na pas la on eza on trop coimité le fait que on met na poto on lui koiba kozo mentalité ya mindele mais ozo na ndemo ya mabe okomi ouais na poto moi na beta kaete na poto moi na zarwa na poto moi na sala kaboy na poto non ko éduquer moi na l'obité que tu détestes ton enfant. Au plus à moi une bonne éducation et l'obité que tu détestes ton enfant. Le lorsque moi na à quelle école moi na mundele oui ça moi na yo ya noir ben oui ta couleur de peau est pas du tout belle au ressembler na merde. Est-ce que ça faute ya moi na ou ça faute à parents? Non moi na noir à quelle école bazo harceler pas mon ninga na ye à âge mo quoi t'es même pas belle, tu es même pas beau. Couleur na yo eza pas du tout belle. Couleur na yo ressembler na merde. Est-ce que zali faute ya moi na ya mundele o attaquer moi na yo ou eza faute ya ba parents? Na yebite en fait eza faute bon éducation à moi na wana peut-être par rapport ya maloba bimisi peut-être na pas la bango déjà azaka jande ngona pour kolobela muninga na yo ba bêtise ndengona c'est que pas la bango peut-être ata contrôler te. Na yebite ou bien soit ne batambula ka libanda nde azuzo pe éducation à libanda et puis ya komo kopia ngo akomi ko salela yango. Non oyebi ni moi na moté na mokila bota mama be ezaka éducation bisika zaleli façon bazo memele façon bazo éduquer azozwa comportement wana. Bon 5 états de l'ordre na kacho malobate commentaire mo zali à Verline moi na à ces commentaires nabi c'est les parents et ça pas parents. Mais bien sûr ça va parents. Les mois na yo azali l'école azo subir les propos racistes des trucs comme ça là et tout. Et ça faut à moi na te yo azo harceler moi na yo. Et ça ne ba parents ya moi na ba raté éducation. Masoni ba beta kananda. Ba propos ni ba lo bananda. Façon ni ba lo bela ba noir, façon ni ba traiter ba noir, comment ni ba pesa ba noir. Moi nana azo copier kaka oyo ayo kaka ya mwana azo ya ko manifester dans mon école tout simplement. Tout à fait. C'est pareil que l'éducation sur moi na lelo a commis
akomi na point ya kobengela mbila parce que lié glace o so mbila mbongo na moko tant que parfois on se poser des questions baboye quelle éducation j'ai donné à cet enfant, qu'est-ce que j'ai raté. Donc c'est ça, il y a un moko to ba te ke bon la boba na poto bani non. Faut tika ko imiter mindele to za ba to soit 50 to zu comportement mindele ya bien. Oui. Et tozu ya mabe to tiki to du biso pe ton introduire là-dedans. Faut pe ça ba na éducation 50-50. Faut tika ko la très légère comme ça et tout. Oui, moi na botami na poto. Ce qui a coûté mon père pèse na mbotete c'est normal. Ce qui tonton alali na ndaku tonton ngata la foot na tongo moi na boni on peut se télécommande c'est normal. Non, c'est pas normal. Ndeko bo avi dans le akomia wa ekoki ko zala pe entourage. Ben l'entourage ça joue mais bah parents me dit bah ça les sous bah au moins d'ailleurs moi on a 5 ans au moins on a 5 ans école ce qui azo utiliser bah propos moi ya mabe on les écoute même pas entourage on les a bah parents ou les a bah grands-parents ben moi on a 5 ans to koko condamné même pas dans entourage. Au moins, moi, dans la maternelle, là, oui, maman, tu sais quoi, un copain m'a dit que j'étais moche, couleur, après, on a raison, ressemblé, la merde, des trucs comme ça, là, et tout. Moi, on ne les a même pas dans l'entourage. Et ça m'a solo, na foyer, na maman, tout simplement. Et ça, soit papa, soit coco, soit nini, yendem dans mon bébé, c'est mon nene. Quand tu éduques bien, moi, nanayo, o éduquer nation, mon bimba. Éducation est très important et dit non. Éducation est très important. Faut biso à parents vraiment tout tika cause trop léger et tout faut côté les mais la moi na d'autre côté mais moi qu'on peut ça moi na punition hein de temps en temps comme moi fessé mon ko bomar na ngo pété. Et ça on peut pas bêter. Faut moi na yeba ke ah non ça s'y dit ça s'y dit pas. Oui. Parce que l'homme sur la Bible en deux ça moi na comme ça et tout que mundele ngazana aza merde soko moi munde faut écraser soko moi munde faut écracher soko moi munde les salaire moi nana ça ni l'air azo grandir makam nao e bise côté soit à quelle école ton organi à cracher les mundele à traiter munde aza merde à traiter munde aza boé il connaît parce que ngam non répétant tout le temps. En tout cas Verline moi na azo pesa toujours ba félicitations pa na yo parce que abi o makambo solo là ya ngona peneza oui. Alors, na kacho mama loba muke bandeko nyonso boko landa biso na live oyo ndeko o alinga participer vraiment tout senga déjà faut osala na vidéo et puis faut osala tenir correct s'il vous plaît to senga to obligé mututé soko lingo participer na live na biso to memango na discipline o abiso to zalaka parce que ba biso sala musala oyo ba pandisango to memango na discipline na biso. La discipline la biso esenga faut la tenir correct, au vandi bien. Donc cela veut dire zongo skolo kwa musala lo kwa télévision. Ndenga la vandi bo na bonsi plateau na la vandi 5 étoiles de love bonsi plateau na vandi to solo la bola nda biso. Eza sengo mingi ke au côté la biso na live na ndenge moko boye la position mabe ozana yo télévision eza eloko yo ete kaka mutu. Donc mite kana no yo mona d'abord so za moi si kitoko tia maquillage na yo o tia pena maquillage o vandi na position bien au côté na live na biso parce que to bando yamba bande ko nyonso oza na posa to yamba ye na émission to bando solo lango boye biso awa to kota kan vragité to bando kota na lelo na yamba invité oyo na sali publicité nanga na pokwa to kota na TikTok to yamba invité boye. Lelo 5 étoiles de love oyamba mutuboye à côté ambi mutuboye to kosa ka batute ke ndenge za osoki 5-6 personnes bala mo bakota non awa soko lingi okota na live na biso zala tenir correct la gisa ki bo mwasi na yo to ki bo mobali na yo to sololi na ndenge ya mikolo na ndenge ya télévision o alinga kota a se positionner déjà bien vandi bien abongami à se maquiller ndeka nga pena bien coiffé ndenge toi de love à la bien bongo à côté de sololi comme ça et on peut ça moi discipline na musalango et peut ça peut moi valeur na musalango ozomona soko vraiment ozeli ke na coach ka ndenge no sengi demande na coach ka ndenge wana en tout cas vraiment na coach ça parce que vaut mieux que to sala tout tourner kana étoile ndé zo boye tina suka sans intervention mutu no sa nga à côté na live o facha vidéo na ye
il faut tout monde aille ndenga vandi bien correct après to solo li soki oyeka na ndenga o tout monde ndenge bala vimso leka en tout cas eza interdit ya koleka na panza sango ya Congo wana eza busenga nanga na bandiko bokolanda biso tozwango musala tozwango ke bandiko nde bovanda banda kuboye bolanda quand même émission tola to bien sujet moko ya sujet moko kitoko tovandi tosola tovandi tozolanda ezala te ke mutu mo azana posa kolala muso avandi na ndenga ya vandi c'est pas ma propre. Alors 5 étoiles de love continuez ma message na yo to développer la biso toza lelo eza ebandeli et dit ne peut follow ba mais nga lelo c'est ebandeli tozo continuer toujours moto série par série lobi to yamba peut-être invité moko boye to kotsaye lobi su to yamba peut-être invité moko bande ko so bani bakota mais dans le bénédiction. Alors nazana ndeko moko azolanda biso awa na kombo ya Malvé Bertin alingaki a intervenir par rapport ya makambo to solo la mais ndeko Malvé Bertin zala na position déjà ya bien ko côté la biso te ke poso côté kana ndenga mabe to longolio kota na ndenge ke oza parent o solo la pona sujet to zanango 5 étoiles to côté 5 étoiles de love Si, faut que ta éducation ba na photo télé mélango hein. Photo télé mélango. Quand ça bande ko so za pour ça monto partager. Ah merci. Mais toi la pour ça ndeko zalande bien posé, zala bien de biso za boye. Pour biso doit bien. To ko tsaina nous comme ça, to yoka makanisi na izanini. Alors ndeko Malvé fongola caméra na yo. To solo là. Oui, allô? Fongo la caméra, papa, fongo la caméra, na auto la posa tout le monde, muto azo ko intervenir, to la posa tout le monde la photo de caméra, il faut la photo. C'est bon? Et caméra sont fongo maté. Et dit no foye ba aussi que ya ba de comme sou ba romata, ba on appelle la difficulté ba caméra et par rapport à abonné aussi ça joue. Ah, par rapport à abonné. Bon, ouais, oui, c'est bon, ton. Allons-y. Ouais. Alors, Malvé Bertin Production, par rapport à ce sujet, on a solo là. Moi, na afundi maman na ye nambila parce que a pu me la aller classe na ye. On a yo. Okolo banine na mwana wana. Ouais, merci beaucoup Edino. Ozolanda Zolanda to yo kayo. Merci beaucoup d'abord pour la parole, pour la confiance. Il y a encore Tangalo, il y a CP, il y a trop, on a félicité yo. On a d'abord aux OPCP éducation pour la masse. Vraiment, bah toi aux côté la vidéo, bah ça là, n'importe quoi c'est pas bon. Image, faut pas tout regarder. Moi si mon sous aux côté le putain na tolo, à la ti couper pour se nini, c'est pas pas tu vas au côté na carte ya banini, ya pour financer c'est pas bon. Elle boyena ba CG pour solo là, vous avez tenu correct, ils ont vraiment une bonne discipline. Merci beaucoup. Vraiment la côté un coup de chapeau. Deuxième chose na loba, ce qui moi na afune maman pour la à glace, il faut se poser d'abord la question et dis-nous, est-ce que Aza moi est propre umbe moi na mobokoli umbe comment pour biloko mingi ils ont qui na ba basement ya ba divorce pour na limiter que ceux qui moi na vaza propre moi na ye o abotiye akikufuna po yemta boko la kemta lesa kemta sala ketu ana kufuna moi na mso koza moi na mukiri ubandi ko boko la tel musala ke ba biloko moko gentité et ça la ke ba passe na mutema lokola na bekole ya biso ya poto ba edika bana numéro police yango salabo balakisi pe moi ba droit na ye et vous appelez monsieur maman o bota été ba comportement ne ngwana ko mona ils ont basé que biso ba parents tous à la barre responsable ya ba bana na biso balobaka bien que oboti mona boti motema te mais linga oyeba motema ya mwana lunga oyeba comportement ya moi non naza okolisa eza ndenge nini ekozala bien que moi natali kambo yali akosura nao ba papa msutu moni bakoma tout méchana na mwana mwasi basulaka te ba réponse mabe maman mwana na mobali basulaka te ba réponse mabe mwana kozonga ni papa diaka bonjour ni maman achaka bonjour est-ce que ba comportement ngone vous allez bien te dire
yango vraiment ba bloc abo il faut ils ala ba éducatif ou ba groupe baza ko sala bani ezala ba ou vraiment bonsoir en vraiment à considération il faut voyer parce que moi on a fait na maman on a pour quelle raison car pour la glace azana ba ranker nous sommes thématique on sait pas là yo mais tout le monde a acte moi la salle est punissable mais il faut voyer pourquoi à faire et on m'a quel ngana contribuer na bino en tout cas PCP madame pas intervenir qui en tout cas ba bonne sagesse kakizala na bande go ba c'est peut bino dans pas moula on est toujours ensemble voilà mon quel ngana merci Malvé Berté production et 5 étoiles de love yoko batali du colonel ben na invité ce et papa na sira monaki vidéo en côté parce que les autres circulaient beaucoup et les quand même na info azam moi na époque merci beaucoup pour les cadeaux merci beaucoup merci donc azam na moi na époque moi ne mo raboti ye mo kazala qui même souffrir l'air bambila l'air ba yoko sonner na ndaku yemo azaki étonné les bambila les ba yoko sonner ba vu que moi na bengi mbila ba ni moi ne mo akomi koloba oui maman lié glace nanga des trucs comme ça là et tout donc les autres moi na moko ndabengile maman na moko mbila Malveoki oui nayoki bon bablo rabongo ce qui est arrivé au bout de ce qui ils a comportement moi non moi maza beaucoup là azo beaucoup là ko ina katandako ça ayeba ba comportement na pour ça au bout de moi nazo qui est 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois comme une année 2 ans il faut yeba habitude mutu sous abotama na habitude au kabate ils là que moi nazo ko la derrière ba caractère ma même sous via par exemple ba parents là on mo ba kabara pété bazala un peu égoïste c'est que moi je peux dire c'est ça merci Malvé alors 5 étoiles de l'homme suite il y a maman à la prison tout maman non mais après là moi on a expliqué bambi là bayo comprendre que ça n'a rien à voir avec la maltraitance et puis quand na poto faut bailler ba est-ce que ça qui maltraitance est-ce qu'un truc comme ça bah on a que moi na zaki jamais maltraité azaki n'est bien a que bien pour la glace et en plus pour bambi là bas c'est pensé bambi là il moi na au cadeau ya ba glace et belé et moi na azaki toute contente donc voilà donc ezaki moi na la jeto non azaki na kanda baki na kanda oui azaki na kanda bengi penza maman mais les qui na ben fo les qui na ba réseau et tout azaki na kanda bengi maman na penza mbila merci na ba fleur merci penza musala ne yango musale bandi bande kolanga musale bandi awa tokota tosolola makambo yo eza na nzela makambo za penza éducatif tosolola ngo papa MB ezaka pona glace eza aussi que l'éducation ya bana ebele ba congolais aussi na poto et comme tout na ba laisser aller ba parents na biso ya ba congolais ici à l'Europe baza lisusu dureté ndenge au moins l'éducation ba pesa biso na Afrique des trucs comme ça là mais pourquoi tozo grouper sango bana na biso te bana na biso tokomi trop de laisser aller tokomo tika bango ba se comporter au quoi bana mindele comme ça là et tout qu'est-ce qui se passe mais 5 étoiles de l'homme est-ce que vous trouvez ça normal éducation ba parents ba éduquer pourquoi moi ba parents sont ba dictateur hein oui bah ça qui dire mais il faut ben il y a on est sali les jours d'aujourd'hui tous à la comme ça donc yo conseiller éducation au parents la biso il y a on a même éducation mindele elle a ya bien no ya mabe il y a on a une éducation mindele tous 50% ya bien éducation na biso ya ba africain tous 50% ya bien na habité tous 100% tous 50% parce que génération ce n'est pas facile hein bato bazo botama n'epoko baza difficile mais pas possible soki yo parents oza dirté moi na vandeli yo na mutu c'est ça le problème excuse-moi Edino et toi de l'homme et là comme Rolobe ils allaient très bien pourquoi biloko wana ezopesa ça va confusion omoni ma couple mususu yali baluka mwana mobali bazwa te babota basi baye kozwa mwasi baluka bana mibali bazwa te baye kozwa mwana mobali mwana na komi ba eloko moko ya akomo jouer na deux parents tu vois ce papa linga punir mwana ndenge na biso ba banto ezalaka maman intervenir ma atike langa eloko nanga sale langa eloko nanga bo kande ba maman zalaka eloko mususu mona
papa lingi à punir maman intervenir et là on se moni que maman lingi à punir ndenge na biso mais ala moi fessé et ça rappelle moi discipline que ne kota kuna maman intervenir c'est ça peut Oh Francis, mon ami Moluba cher, merci beaucoup. Ouais, le ballon papa. Biloko mususu mwana peso pesa ba confusion na ba comportement bana maman na papa il faut bozala eloko moko pona éducation bana po bana na biso ezateke ba kiko kuta na ba congolais ba kena ba école wana baza kotanga l'étranger. Global PM Express. Globalement vôtre. Papa, nin. Ah, na balobele lo banda kunati. Oh. Au monde tant on les kaki kuna na au monde tant katisi. Au monde ba maman ko sobele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na château rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mbokati. Oh, tina na mboka ko. Ah, bozo tina. Yango so moye ezali on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Non. Mais c'est toi qui est comme ça. Ah, boyete. Ngana zana mutu na tinaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libela. Kunande nazana assurance. Bon, papa, nazana carte de fidélité. Problème ezate. Papa dozo kanga muyibi. O kanga muyibi. Na kanyo muyibi ko. Papa na liesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Sunganga papa. Na musalo ni. Patrick Malovengi ye Global Express awa. Donc ngana tinda kaka awa assurance libela. Pourquoi papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza pe na commune ya Kalamu toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to recharger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Bon, on dirait Esika Malvé Bertin, Azali, on dirait réseau n'est à mon boulot, hein? Ouais, réseau à mon boulot. À bloquer. Alors, dans ton sein, beau tapoter, beau émission. Beau tapoter ma casse, beau tapoter, beau voir comment ba flair, net, Francis Chio, Moluba cher, l'homme qui fait trembler la planète. Donc, on vous demande que ba cadeau so pas mal au quoi la bamboula. En tout cas, merci beaucoup. Oui, dommage, frère Nabiso, Azala Kiwana MB, Azala, comme on a ma réponse à bien. J'espère qu'on m'a tali sous. Est-ce que tu as la demande de mon sous et dit non ou pas? Non, tout ça, la demande à Marie Mujinga. Na évité Marie Mujinga, Aza la position nini, toi accepter? Toi accepter, éducation, éducation, à bas de la photo télé mélango. Éducation par la photo télé mélango. Toi accepter Marie Mujinga, toi accepter normalement, hein? Oui. Alors, Azawana, non. Toi, Luka, maman, Marie Mujinga, toi accepter, comme ça, après ça peut, point de vue naïe par rapport à ça. Dans la monique là, tout ça là, Bibiana là. Toujours Bibi font la caméra. Bibi font la caméra, toi on a pour ça, il y a intervention là yo. Allô, bonsoir Bibi. Bonsoir Bibi. Bon, 5 étoiles de l'homme, solo là, tout solo là.
Ouais, MP, je fais la zate. En attendant, Bibi a fond la caméra. Tout solo là. Ouais, on a le bien dit non. Makambo pour une éducation à banana pour tout photo bête la mo c'était. Et ça na oui, papa a biso azongi. Azongi. MB azongi. Ouais. Vas-y maman, vas-y. Et ça aussi hein, il y a trop de divorces ici à l'Europe hein. Divorce les qui ba couple ba jeune vendre à les sous-souter. Divorce inutilement bitumba er ba parents bazo bundela mbongo a kaf. Donc divorce yo ezo baby sa médication ya bana. Siko yo maman tikali yo mona bana obengani papa tikali yo moko na bana. Moutako épolé azate be stress, ya va fartir ba nini donc tout ça là aussi trop de choses dans la tête. Nenyo ko éduquer bana bien comme il faut. Divorce les qui trop. Ben mi bali bazo assumer les sous-soutés. Moi, je suis commis, je suis désolé à côté de retrouver dans un plaisir. Ben, ma couple, quoi, pas ici en Europe. Ben, nous sommes en d'abord la sérieuté. Ben, comme il va capricieux. Ben, comme le roi, fillette. Donc, moi, mon bal, donc, je comprends pas. Ben, il faut, côté un peu, il faut pas changer. Bon, il faut pas changer un peu. Bon, c'est ma responsabilité, la bino en main. Oui, il faut avoir la responsabilité, la bino en main. Bozo sundu ya ba mama bana bokei oke kuno oke lisusu donc yo moko bota awa edino oui o sundu la mwasi na bana na yo oke ko vanda na mwasi moko a bota mais pas na yo moko ya basa même pas ya yo oya yo moko na même pas au rendre bango visite donc tout ça ndini olingi mwana za la net c'est ça. Neni mon éducation moi les ala bien moi na yeba ke papa na rabisika za na mona ke de temps en temps mais a boko la bana mususu na ko ba même pas ya yé il y a trop de choses alors Verline moi ceux qui ont la possibilité au côté en tout cas pour intervenir parce que la moni oza dans la kati ya makambo yo ko senga demande na yo mais quand tu lobi hein vous avez moi qui toko déjà vous allez na position bien on a tout solo la paix ma solo la bien vas-y maman solo là pendant ça ngai bisika na okondane bela mibali hein c'est moi mbaya ko kota pona aya aza a contredire ngai mata contredire ngai na prouver A plus B pourquoi na oloba comme ça bela mibali bango bazo sala lisusu ke éducation bane beba l'éducation à Bané Bézal, quand ben à poto, na désolé, dit voilà un comportement à fillette. Voilà un comportement à fillette, vous pouvez pour assumer responsabilité na binoté. Au bout si moi na batou, au soundolier na moi na accueilli, alors soit appelé sous garçon sous chance et garçon soit salué sous la même chose. Il y a peu bien mon roloba sous abotaba na tata mais ils ont des comportements na binoté de salité abotaba na tata. Et tout dépend. La papa. Moni olobe le romo eza trop capital. Bana mokile bana ba papa bazwa kaka ba charge ta bango. Mais musu soyebi a on a niveau poto ezali awa égalité ezali. Moi c'est mobile ba koma au travail. Musu sukuto papa na la mokite maman sa sotaki papa azali ali bana. Cela veut dire quoi? Babylone mususu comme que tocha likola mesa na basi mususu baningi likamulikola mesa te likola mesa cela veut dire quoi ça la ramoke ça na likola mesa o ngape na sala likola mesa ça likola mesa et comme na ba problème et comme na ba problème et quoi discuter à casse mais confusion ça tourne à côté en tout cas pour que na ngana intervenir à ngwana trop partage pour mususu là beaucoup choses au benanga pour tout ça la moi prière après dire au titre bino boli bisanga mukena pesi jana ozongela il va bandi par bien éducatif et bien beaucoup de ba tout développer pour ta beaucoup mususu naza moi capé na kati ya bango ya prière on a la bango merci Malvé Bertin merci intervention na yo en tout cas prière malamu butu elamu. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci.
Alors, de l'offre, à cause de divorce, il y a une éducation à Bana. Oui, tu as tout à fait raison. Vous avez raison, côté on a. Ok, d'accord. Merci, ouais. Vous avez peut-être la raison à 100%, à 100%, mais vous avez peut-être la raison à cause de la divorce aussi. Dommage que papa na biso MB azaki pressé bazo benga il fallait quitter parce que makamba oto lobala naza d'accord na été parce que azo baboyeke oui ba couple les simba te likolo nini soko ebisi moi si tia na mesa moi so lingo tia na mesa te mais c'est faux comment ça se fait que moi ça azo sala mobile azo sala ben le problème que Zakawana o ba mibali be ba yebite faut na faire comprendre ba mibali ceux qui mobali onyo ça d'accord te amata contredire ngai bon wabana OK d'accord non il y a le mama misala habite dans musala tout qui dans la musala vas-y et dit nos osala na zo sala l'air le commis moment au la mesa et dit non yoza mwana mobali faut yotia 50%. Nga fona tia 40%. Suko mibali ya génération surtout ba fieto bazana poto ba lingi comme ça et tout que ngana tia tout soit tia 50-50 ou soit ngana tia 60 tia 40. Mais non. Yoza l'homme il faut la kisake oza l'homme on veut que l'air au vandi d'ananda comme ça tout que yo tie 50 ngana tie 40 et zo ça la que na respecté yo l'air est comme ngana comme tia 40 na comme tia 50 tu peux 50 on ngana tie 60 yo tie 40 na ko respecter parce que na comme ko jouer rôle na comme se sentir mobile. C'est ça le problème. Faut-il que moi si Azana place dans moi si faut la qui sait que ben voilà, toi tu travailles, moi je travaille, OK? Donc toi tu donnes 30 ou 40% et moi je donnerai 50 ou 60%. Comme ça on repère ça au respect. Ozo manquer ba respect na bino. Bolini moi si appelle ça 50% 60%. Ya moi papa le bibo tia na mesa. Ya moi na bozo manquer ba respect na biso tant que basi. Siko lenga na so pesa 50%. Yo so pesa 50%. Si on a respecté autant que qui na comme monde to comme ya biso égal. Ouais, égal. Si, ouais, tout à fait. Tu connais, moi, matelangue exact parce que dans un moment, on a peut-être rappelé 50, dans un matelangue n'engagé. Si quoi, sur le ligne matelangue, si quoi, faut que ça soit transmis à biscuit moi si. Au but non, yo tira 40%, tiens 30 ou 40%. Les restes c'est ngamono. Oh mon na comprendre bien yé à l'icolo, tu vois, n'a pas na tika na place là. C'est ça alors ba mi ba yebe bazo comprendre. Te so ko comprendre technique ya basi. Bon mon na ke makambo ke na facilité mo mais pas possible. Makambo ça mo facile. Mon pas pas comme ma fillette. Nga li ba ba mata comme ça tout ça vrai débat. Na faire comprendre pourquoi j'ai dit ça. Merci 5 étoiles de love. Malheureusement, tous ma maman là, tous la maman pour tout de yalo là, en direct de Bruxelles, azana sewana, azol anya intervenir. Alors maman de yalo là, souci na biso penza ezaki pour caméra, pour la caméra. Pourquoi tout ça l'émission genre télévision, le linga penza batba mona pena na nazo solo là na direct oyo. Bon, na ebite so ça la position nini mais to bandi lelo to lito même discipline oyo ya bien la biso César Ngadi o to sala kanango na kati ya réseau o vandi bena na plateau na yo o bongsi plateau faut bongsa ka plateau mama de yalo la hein na o chokota sikoyo na o tilbanda sikoyo to bandi ba émission na TikTok. Mais tu remets la discipline, il y a YouTube, net de ça là, on va y poser au solo là. Tu lis ton mémoire de Kende, bateau, nous sommes à mon alali pongi, alali nambetu, au solo là. Ah, nalali on a mon pandi. Si, on habite ton discipline, au toi, na YouTube, na Facebook. Moi, respect, on a, le roi bandeko, batboala, nabiso, yango toni to côte sango penda. Na nzela ya TikTok pour ça la chose bien. Alors Diallo là, bonsoir Diallo là. Bonsoir Yaya. Kala. Est-ce que on a dit ma solo na biso? Na ucho kota kasi kona kutika ka mama itoala ba. Donc voilà. Ngi ka ndenga oloba mais na landi na li solo kezani. Maman itoala expliquer.
Non, tu as la gars, il solo éducation à banana poto. Pourquoi Hermo éducation à banana poto et ça pareil qui est une éducation à banana en Afrique. Hermo, il y a trop de laisser aller dans banana poto, là, moi, à outil école, à coutu maman nanda, kuna mupaya, à l'école, papé, c'est mupaya mbotete. Hermo, tonton, la ki nanda, tonton, l'ingata, la kamwa télé, moi, na boy, ko peut télécommande, des trucs comme ça. Donc, il y a moins toujours le blanc. Est-ce que c'est normal? Et là, ils ont manqué, pour na éducation à banane à la correcte, quoi. Merci beaucoup. Quand ndengo lobi wana, na banza ke, ba émission oyo tozaki kosala liboso na Facebook tant bandaka ba Facebook tolobela makambo oyo zoloba oyo tolobango trop tozaki kotelela makambo wana mais lokola obandela ngo lisusu ezango bien pona kopesa kaka conseil ngana koloba ke éducation ya mwana na ndako to bana na ndako ebandaka tango bana baza mike donc mike c'est pas que yaza la bébé obandi na ye bala moko kopesa ye conseil non soki mwana ka bandi konguluma nde bana banguluma komona mwana azokende azosimba babiloko nde place éducation na biso ebandaka oko tanga azokende ko biso lebi non ko simba kuna te o eza jouer te po saka nango ozu olongoli ye bana bayoka ka te tanga baza bebe mona azongi lisusu mbangu po akende ko simba mais soko gangi ka obi non pardon maman Edine otala bat ba osenga ba mata na se na mata na moni non maman soko lobi non mwana banda koyoka tanga banda kokende pe soko bi non omona mwana vandi akomo tala yo soko tanga zotala nde nini oko agir do mwana zotala penza alors tanga mwana zotala yo ayebi ke mama aboyi to papa aboyi mais so mwana zokende ko simba otiki ye mwana ke ko simba otiki ye mwana zo mesana kaka 1 an abandi kokende ozo ganga te otika ye 2 ans mwana bandi kokende ozo tika ye te mwana zo mesana déjà mwana o mesana botango mwana zo mesana akomi komona ngo eza normal tango banda ko gangela bando yoka sute parce que tika kiye neti na yoka ki place ozo lobake place ya mwana ko simba télécommande bat baye na kata ndako bazotala télévision mona ya simbi a changer eloko mususu oyoka mama tiki ya lobi ke tika ya droit na bango ngatala dessin animé donc tika ye eza bongo donc bino eloko bonga botala to bozaki na information mo botala ngo ezate parce que mwana ye ko changer eza malamu te eza mabe eza éducation te parce que mwana tango ayebi ke bapaya bazali nga naza na kati ya bana na biso moko ezalaki ke soki bapaya baye na ndako bango so bakoti na chambre bakoti na bango na chambre basimbi bino na bango bandi kosa batiki bino bapaya bozala ya kopema donc bosolola na bino nde bokoki kosolola na yebi susu mwana moko lisusu nakenda na ndako moko batie fufu na mesa mwana ya bendi penda sani ya fufu sani ya fufu sko omona bino tozaki na mesa botalani tango botalana c'est-à-dire que mama apesaka mwana conseil te et d'habitude papa kenda koluka mbongo biso nde topesaka éducation na ndako basi bapesaka éducation na bana alors tango otikala na ndako ozotika mwana azosala bongo donc amesani yango bazoyoka soni tango koloba o bana poto mwana poto azalaka te mwana afrika azalaka te ya malamu ezaka ke kopesa éducation kolakisa mwana ke omoni olakisa mwana place na ye ndenge tosalaka te soko okuti kobota tolalaka na bana esika mote baolala na baberso na bango ntango balala na baberso na bango eza déjà éducation parce que akomona pasi te ke soki akomi kolala ye moko to otie na kati ya chambre ye moko po asa amesani déjà na bobebe ke alalaka ye moko nde tolakisaka bango eza ndenge mpe tokolakisa kaka makambo nyonso donc nalobaka mawa trop mpona bamama oyo batikaka bana ndenge wana to baparent oyo batikaka bana ndenge wana nalobaka na biso bamama parce que biso bamama nde topesaka bana éducation malgré tout na poto tozali papa abimi mama abimi mais mingi eza nde mama moto apesaka éducation ya bana na ndako donc bapapa baza topesaka bango rapport ya oyo bana basali ntango opesi rapport nde akoyeba bon bino mibale sikoyo bokomi kopesa mwana conseil bokomi kolobela ye ke boye eza malamu te donc voilà on akoloba nanu pour le moment yango wana. Merci beaucoup de Yalola. Alors papa Abdou sans haine
Pourquoi pas celui de Oui, bonsoir. En fait, na lundi bino moi tant moké na yokaki maman la étoile comme elle avait dit que il faudrait papa ba mata parce qu'il y a tout certaines questions et tout. Mais là naza na ba point misato na développé par rapport à idée na yo. Premièrement, na mona en apoto ça c'est selon moi. Premièrement, il y a problème, il y a incompatibilité. Deuxième chose, il y a problème, il y a amour. Troisième, il y a environnement autour de poto. Même nous mettons à Salari Bisso poto vivre à Raté. À Salari Bisso poto vivre en Afrique, il y a un monopole à Bisso foncé, poto va à côté soleil et zaï. Sobo kiyata na banyama omona nyama avant na place à Malili na pomoro boisa couvert na ba poil et tout. Alors tant tu es dans environnement où essenyi que photo là ta ba manteau il faut to koma lokola makambo awa ndenge ezalaka. Donc ma balle beleza na poto compatibilité déjà ezalaka te. Une fille qui arrive par exemple a reçu une grande sœur na peut-être ça va pas chez elle à la maison. Il y a un garçon dans même immeuble Aza déjà stable. Si ça va pas chez eux, cette fille, à comment on a choisi bien que la mikota kuna banada libala moko. Il n'y a pas eu de drague, il n'y a pas eu d'amour et tout. Babiloko onyo sur un plus tard, même si vous avez eu des enfants après, et comme un rabon, quand tu aimes une femme, ou bien moi c'est alini mon bali, makambo bambon et beta marate. Masolo est raté, tu ramènes de l'argent, tu laisses là, tu prends la carte de ta femme, elle prend ta carte, vous faites des cadeaux. Masolo bambon et beta raté. On a beaucoup d'incompatibilité. Tant toi qui n'a qu'une, à l'époque, sans discrimination, sur on va dans un yolo, peut-être c'est difficile pour aller chercher une fille à Kitambo. Moi, nous à Kalina, c'est difficile peut-être d'aller chercher une fille place. Moi, il y a bandal bien limité, moi, et tout. Les gens, vous avez la compatibilité, vous avez fait de mêmes écoles, vous fréquentez de mêmes personnes et tout et tout. Mais à Okomona, ata yo tangaki na moi si otangaki na kim. Non comme la poto, au côté motumoro boé, au ligne en fait de répartir pas à zéro. Autant les garçons ni aza déjà stable, je me mets avec lui. Vous commencez à faire des enfants. Mais au bout de 5-10 ans, ça va changer. Tant que vous avez un standing na yo, comme il vous masque au moins na poto, moi c'est à poto. Tu retrouves tes amis au Botangana Bango, dans la collège Bobo, tu n'as pas place. Et sans même si cette personne le bien, ça va poser des problèmes. Parce que manque déjà de compatibilité. Et ça, problème, moi, ils ont ma casse, ils ont besoin de balle. Parce que les gens qui sont nés ici, c'est aussi Kamoussos. Bateau pe baya, ils ont Kamoussos. Alors, problème d'éducation. Maman, le bac est lourd, que sozo qui paie moi, c'est bien, vous partagez des charges. Yozo n'ingabo pe ça peut-être n'dengue moko. Moi, si peut-être à tout ça, c'est idem avec les enfants. Quand vous n'arrivez pas à faire des cadeaux à vos enfants à la maison, bon yozoaka et banda non banino kosuka na libanda tango kuma na ndako ba na PlayStation ba mona on pas baninga ba na no ma mbebele ba basket ils ko changer na passe, ils vont pas te respecter parce que environnement oyo ko boko la bana na yo ezali adapté na vie na yo te bananzamba créer na mokili. Il faut toyeba même environnement parce que moi non ok na classe ozana yote. Tant au tambola nanzela, tant au na métro, tant au na cantine, tant au na ba colonie de vacances, il sera pas avec toi. Même si tu as prière union surtout, même si au salut ba chance de ton côté, sur le côté finance et amour. Finance na amour, bilo ko na mi balé soza na moto, tu mettras tous les prières que tu veux, ça marchera pas. Là c'est déjà côté bana. Parce que bana poto awa baza ba vivre na ba parents na ba on a intérêt parce que tes enfants vraiment après esa compréhension mutuna mutu bana na yo baza bato yo yebi ba ngote tu connais tes frères et tout bana na yo baza quoi ba inviter pas na yo il faut toujours mettre bango en l'aise o aimer bango o tia bango na ba condition o po bango bazong c'est la yo pe ascenseur bana na c'est pas vraiment tes frères. C'est pas ta famille. Banana yo et c'est difficile yo au côté bon makamunyo se sent que bon bas en a intérêt pas na yo na poto.
Naki no rosala nango. Tu peux compter sur ton pasteur, le que moi nanga, nzamba rosala ba mais ici, moi no ke na classe, il est pas avec toi. Tant azorabis, il est pas avec toi. Tant baninga na ye ba changer ba basket, baninga na ye ba zui ba téléphone à sika. Ton enfant, il est pas avec toi. Donc, premièrement, il faut te comprendre que environnement oyo, même les Amélinga Salaki Bisso, on n'était pas préparé pour vivre ici. Le roi ton dimito vivre awa. Alors, photo, tchaba, mesure, na ba bouclier, il peut permettre Bisso vivre place. Tu vis avec une femme parce que, au profiter qui est, parce que, à une situation, moi, ils qui, moubal à liboso, choix à liboso, yo. Tu n'étais pas son mari. Parce que tu avais une maison, tu travaillais déjà, à Talaki, peut-être Pierre, c'est compliqué. Elle s'aimait avec toi. Mais il faut, oye bake, ce que profita qui moi suana, il faut rassurer pendant très longtemps. Pour armer sananayo, au fur et à mesure elle vit avec toi, armer sananayo. Comme peut moi si je profiter mon bal mon bon moment mon armer sananayo. Alors dites à toi, au ebi situation de la caille, on me tenir en. Si tu ne me tiens pas ça, demain, au bête masola, moi si on a ma bé, ou soit au bête masola, mon bal wana ma bé. Merci, merci. On ne se connaît pas. C'est vite fait, après 2-3 mois, beaucoup de temps, mon tour, ou pas naïe, bon, on vivre. Maintenant, tu peux demander 10-15 personnes et tout, mais n'importe, c'est vraiment compliqué. Et quand tu te mets avec une personne, il faut rassurer partie à contrat wana et ça là qui bosse ensemble. Si vous rassurez partie à contrat wana te, tu auras que tes yeux pour plaire. Ou alors, on peut faire exemple na yo et rechanger peu mon utilité. Alors, tu te mets avec quelqu'un au respecter partie à contrat na yo. Dès que contrat n'est vous allez respecter pendant longtemps, vous en avez bien. Merci papa Labiso, en tout cas l'intervention na yo, na mo le bino solo l'ito magasi. Alors, le bilan au moins est très important parce que ça, ils ont déjà question moderne, on est d'ailleurs aussi posé. Donc, vous voyez que ma balle à poto, ils ont trop vite fait. Tellement poto est facilité par la tâche. Il y a revivre rapidement, tu as tant qu'on est banaté, tu as compatibilité, des trucs comme ça là et tout. Si question à Zanango, ok, donc on a comprendre, on rassurer à côté ça, pendant on se poser beaucoup de questions, là, dans une réponse. Mais si vous avez compatibilité avec cette personne, mais pourquoi tu vas le draguer toujours? Pourquoi on est loin? Pourquoi on va dans la binokate? C'est ça, c'est là que ça me dérange un peu. Non mais c'est l'environnement qui fait que et comme maman environnement est sali que ces deux personnes là bas à l'ensemble pendant temps mon robot dengue expliqué que et loko o yo salaki o mutazana na plus l'avantage que moninga t'avais peut-être une maison moi je suis un aligné sur sa souffrir. Bon, je me mets avec Jacques parce que quoi qu'il arrive, au moins, et en toi, je reste là tranquille. Ben, elle est venue. Ou bien, il n'y a pas naïe. Mais c'est que, il y a une situation, il y a une mouton, parce que, ils ont alors, il faut rassurer pendant très longtemps. Donc, il y a l'hypocrisie dedans. Ils ont rassuré, mais il y a un peu d'hypocrisie dedans, si je comprends bien. Mais, maman nanga. Imaginez que na salaire ou peut-être naibi ba emploi un moto na mototé ba revenité. Mais ce qui les lot aujourd'hui par exemple une voiture qui coûte 200 000 euros ou 300 000 euros. Entretien nango chaque 4 mois peut-être c'est 5 000 euros. Mais est-ce que il faut éliminer babilo ou mususu? Na ba kolia na wego kita, il faut ça ba sacrifice mususu pour entretenir le kouana parce que toi-même tu te mines à l'X moko boye ou eza koleka ndengeni okozala c'est tout à fait normal. Eza normal faut ezala bongo. Nzambe bato baza ba croyant de toza boye. Biso tout oyebi tant totalaka. Oyebi vraiment que ça a eza place na ngate. A eza sika na ngate. Même si aucun a fait moko boye au sommet bilamba à 10 000 euros. Au lati bien, bah, parce que tu manges, tu rentres chez toi. Et yo mo yebi que malgré la lata qui met ah ouais ça place nangati. Et ça fait que nous, tous les qui s'accandent, au-delà y a ba capacité na biso, au-delà y a tout. Maman, quoi qu'il arrive, hein, moi c'est na mobile, moi si
il faut alinga mobali, mobali il faut alinga mwasi. Ça c'est le premier point. Après, bah, point commun, oh, ils ont même na compatibilité, na incompatibilité. Et après, il y a l'argent qui vient dedans. Moi, je suis aligné moutou. Parce que, ah, tu veux vendre un poto. Au moins, dans mon délai, je suis aligné moi aussi parce que, alingara, plus, bah, œuvre d'art, il n'y a pas d'ingara œuvre d'art. Pas n'abisso ma ramone existe raté. Pas n'abisso, azat belle, azat ba forme. Si on a même mis place moko, à rosa la plus belle femme à soirée. On se comprend. Mais peut-être aux hommes balmo qui n'a classé, le rôle qui n'a pas classé, au lait, au salatou, au rattrapé parce que, au fur et à mesure, aux ouvres, on a mouvement à tanga, au pouce en verrier, mais yo zo pouce en verrier, te yo zo linga moutou, aza likolo na yo. Parce qu'il y a des femmes qui ont fait des études. Moi, si, par exemple, à ça, la classe n'a une vie, ceux qui, par exemple, n'est-ce pas trompé, n'est-ce pas étude, n'a ça, une femme qui a étudié, soit tromper mon bali, c'est plus dangereux qu'une femme qui n'a pas étudié. Par exemple, pour moi. Parce que j'ai déjà vu, il y a certaines femmes... Mais c'est quoi la différence? Par exemple, dans mon âge déjà, je vais chez un ami, par exemple, commis et tout. Dans mon abasi musubaza, au mona, muninga ya mobali na ye, peut-être même ça salier geste moi ils a bien été. Mon aïe ça c'est qui naïe. Mais une femme éduquée aurait que non, tu le répètes pas, ou soit aurait ça mobali ne soit pas epsi mobali ne terre Jérôme balamoro. Mais moi c'est musa mais ça n'a rien à voir na muto atanga te. Et ça na muto musu patanga ta ça logique comme ça et tout. Non mec, tu me touches pas. Je vais dire à mon mari, ça n'a rien à voir là. C'est même pas question de logique, c'est question de, il y a certaines choses, yo moko, je peux comprendre que ça. Okani micro, maman, tokani micro. Na lobby, ezali ya mutu alingaka buzoba te, eza makamba classe te. Donc, non, je parle pas de classe, je parle d'éducation. Te, olobaki pona classe. Na lobaki muto atanga ete na manque na première compréhension. Après na ko loba na première éducation. Et compréhension même muto atanga za rappel na compréhension. Pas incompréhension. Ah OK. En fait, ko détecter mal na ndenge moko boye et puis au gérer en bien assurer en sans que et atteindre le niveau morobo et tout. Parce que des fois, il y a certaines choses, comme on a dit, ah, ils sont normal, peut-être que baby sakindeko, peut-être son a lobby bo et tout. Il y a d'autres personnes qui sont éduquées au monde qui non, ça, c'est un point morobo, ils ont ma B, ils ont ma B. Il y a certaines personnes à Romona qui non, ils ont ma B, mais peut-être il faut changer, peut-être qu'il faut ça l'année. Dans ma cause Maloba. Oui, maman, pardon, maman. Alors, Maria Genda, Tosenga, soko fungula caméra ça la bien parce que là, tolito me maman éducation de me marana YouTube, ne bigaga. Là, ngali ina lala ngame na fungula ka mwa muke. Mais ça, qu'on appelle, qu'on a ça même tout est. Toi, boy va camambe toi. C'est ça, yango moninga na kangaki. Ah bon, mbalasima en tout cas tika ko fungula caméra te mbalasima soko ningo kota la makambo oyo il faut za la peda bonsa ka studio na ojana parler moninga la kata studio oui to bano bongisa peda obongisi penda o mi vandi si penda mama bongisa to bongisa nga pena nini na ko pe ko fungula na pression na sa boso mbata ba biloko ba téléphone o bongisi pena mama photo sala ba émission moko oyo ba tfo ba landaka biso partout mama o bongisi pena plateau na on na vana plateau na ngabo yo bo mi o vani si pena o vani nga la vani na plateau na ngana lekisaka ana misana no kwa lumière to ke nango bongo po ete ya bande ko mususu parce que bino bobi to bi comportement TikTok ne kindaka e ke mabe makasi. Donc si go to la batama yele nde bo vandi boye to sala émission kitoko boye alors to vanda ngona ma position mo boye zanga nango tina monte ke mayele ngo pe bato ba ça fait biso mbala moko zira na mega ko tala mu nini na kamera nanga e po mezate to solo la kaka
lokola lelo tobandi lelo mais mbala soko kota na direct net yo mama Maria Genda oza femme commerçante otekaka ba produit oyo ezo sunga batu lobi to yamba yo na émission mobimba yo expliquer batu tina ba produit na yo et osala bien makasi mais faut za la sikoyo omone to sala na plateau sala ngo sikoyo zala bongo sikoyo. OK. Bon to ka sikoyo message nzani intervention na taba pona lelo na singina bolimbisi na bandeko nyonso bazawa na pese ngala lelo ka ndela moni bomati boye alors na sepeli nanu na komona ko boye ezalaka boye bandeko bamati et banena telema kena pe moi kala na Hollande c'est bon na landi malgré que ne moi caméra bolimbisi wana pona lelo lobito ko bonga poto fungola. Bon, ngala nina bakisa kamwe loko mo muke po na lala. Na landi ndenge frère alobi ya papa actrice alobi moi. Bon, ngala lina lobabu. Pour la communauté oyo bande kona mama Poutou, ya Edi, mama Étoile, Love, pour ngai mama Maria, makambo yezo lekela biso na makambo ya France awa makambo tozo vivre awa na poto concernant mabala to modalité na vie na biso awa na Europe ngapo na nga naza ko senga to zonga susu marche en arrière muke na pays d'origine na origine na biso esika to utikuna moni na origine kuna désordre oyo omoni congolais azotambola na yango congolais azwi désordre oyo kaka na mboko ya yete congolais abandi na mabe depuis na origine na ye papa artiste mabe bandi pendant na esiko to uti na source de provenance. Donc le problème c'est quoi? On était mal formé na utia biso nyonso on était mal formé depuis na pays d'origine na source na biso kuna il fallait ko banda pe ko rééduquer nanu na ba oyo baza kuna après toujours poussana omoni donc musala na communauté congolaise eza musala ya makasi ya ko laver nanu ba mémoire na ya ba oyo baza kuna oyo bazoluka pe nzela baluka babima baya donc congolais azotambola déjà na mabenzela nzela makambo to loba obo loba bande kwezaka pona poto te biso to leki na banzela Angola même forme de vie au congolais azo vivre a na poto congolais vivre ngo déjà na bamboka mususu à part église donc yango monna na etibino ke totala origine esika to source de provenance lelo tangu papa Astice azoloba wana ko bana pe éducation ya bana soko tali toza na combien de bana oyo baza na RDC wana oyo benga lelo ba enfant de la rue oyo batata batiaka bazemi babwaka atika bango ka ndenge wana botala tokende nanu epa na biso moko kuna combien des enfants abandonnés botala likambo wana. Deuxièmement likambo ya ba couple makambo ba couple désordre na kati ba couple e bandi kaka aona potoki pe kaka kuna donc tozo senga changement de mentalité soki biso ba congolais kokoma usanga na boyi 1 2 3 puisque na epike bandi kumsu ba roya lobi na kuna to mataka bandi kumsu ba roya puisque makambo e bande ko senga ke eluka ko changer congolais ezaki nde yango malgré sikoyo moi moko mi ba emisa ko telema ko to ko sangana donc peu omoni soki to banda ke ta makambo banda kala peut-être mais moi ndambu déjà elaki banda ko e banda nango banda kala maman Maria e banda kala batunde bayokaka te d'accord oui ma soeur Poutou nazali d'accord net na ba TikTok pour mona ba live oyo ya moi boye ke batu baso sangana peut-être pour ba lobela bo ba tia batu na nzela to ba lobela makambo eza important parce que ce qu'on parle ici c'est très important
oyo ke ba congolais ba kokai kozala omoni soki ezalaki ke les congolais donner l'importance mais ero aussi mais to uskende tana ba 1000 et quelques personnes voilà yango na lobby le problème est source d'origine esika nanu touti kuna nde ezali donc on était mal préparé depuis chez nous papa actu on était mal et puis il y a des mal formés problème au tout ça na makasi yango donc problème na biso ezali il faut ko banda ko rééduquer nanu na ba oyo baza puisque ba o baza kuna ba olinga ba bima tant que baza mal éduqué tant que baza mal formé à partir et pas na bango na koloba likambo soko tal au moins ba West Africain tellement baza ka déjà formé à partir ba mboka na bango ba yebi marche ya vie marche à suivre ba memaka éducation na bango partout où bango baso kende na bamboka ya bato et nous aussi on amène notre mauvaise éducation ou peut-être biso to bima nango pa na biso to tango mo ndenge so tali bien bandeko bon kaya on est na loba ouais to maman Maria excusez-moi maman bakata batna live t je pense que Makamba ba West Africain on se trompe trop avec ce genre-là. Ils sont pas aussi bien éduqués que nous. Botala, basia bandinga na ba malien ba yaka na bango wa boya mibal na bande ba koma. Nous on connaît ces femmes-là comment on va se comprendre. Ils sont pas aussi bien éduqués, ils sont juste emprisonnés na religion na bango et ils sont inoffensifs, ils peuvent pas basser nini. Mais ils sont pas aussi bien éduqués que nous, maman. Yango na même bana na bango, moni bana bazaiwa, baza ba désordre musu basala na poto mais bana ba limite ba ko lekate. Baza basiona baza emprisonné, baza lokwa ya basi na biso ya bazaiwa te qui sont libres de faire, de décider pe ko boya likamba ba parents na ye. Waneza biso to kansaka ke les impressions na biso bazaiwa que ils sont mieux que nous. Non. Maman, limbisa ma place wana. Moi, malien, ça mien du coup les moi congolais. Papa, baza emprisonné na eloko moko boy. Tant ba la ou kaka. Tant ba comment moi liberté oyo zanango. Obino tout ba maman na biso boza ba meilleure femme na monde ba ba congolaise en Afrique. Parce que bokola na liberté. Bango ba bi liberté te. Tant ba zo liberté na poto kino tant ba la ou kaka na poto. Ça c'est vrai. C'est tout bango ne ba sara. Ba la ou kaka mabe ba siona ba malien na poto na ba. Papa, tozo solo la o eza vérité mon frère. Oui, la vérité, on a vu maman. Voilà, nous avons la mobile na rolo ba makamusu c'était pour un respect. Mais basi wana na poto makamusu ba sala mi ba congolais boko sala ngote. Yango na liberté te. Bino boyebi liberté. Soki mon frère, to yebi yango te. Biso to yebi yango te. Soki to yebaki yango mais au moins ba maman na biso o ba souffrir pe na RDC wana. Hein? Mais pe ba maman na biso balinga bazalo lengi o basawa na te so to yeba ki pe yango me bana o to lo balelo ba enfant batango ba botami na balabala mibali batia bazemi ba abandona bana wana to solo la live éducatif et populaire photo solo la to za na posa batu ba to kende na o bobenga ka donc to luka to kende pe na moi modalité ya changement tokolo bateke kaka o bango baza libre ndengo lobi wana kiote bango ba sala kan non bango kutunga na mona bango ba respectaka moi muke mais par rapport à biso eleki ndenge musu so yo lobi ke o bango nga na mona ke biso ndeleka non bino ba bana basi on a lobi maman nous en tant que mobali on a fréquenté ces femmes là vaut mieux que une congolaise azan ba limite te elle peut faire na choix na ya cœur basi on ba vivre ba vie na bango na contre cœur parce que les aba coutume na bango azan do quoi mutumo on za lapider elle peut yango na lobby c'est dangereux ce que le cabino maman wana na ebisio yango na lobby na mama kambona te tia bango libosa basi ba congolaise na ondima te yango na lobby ke bango baza éduqué na ndenge na bango puisque mboka na bango mutu éduka bango bongo édukaki bango bongo mais biso sko toza éduqué bongo te moni bango baza éduqué bongo te ndenge nini bongo toza sans éducation te na lobby boyi biso et pas na biso toza lolenge moko na bango te tala tokende pena na vérité
lolenge o bango bazalaka biso toza yango te oyoki biso toyaka korevandikaka mpe badroit na biso na bandenge na biso soki ndenge nini me bango quand même barespectaka sacrement wana oyo bango basalaka malgré ndenge eloko azoloba ke bazalaka baesclave na boye religion na bango eske bango bakoki kobalela bango basi 7 8 baza esika boko mais biso to accepte mais ebongo mpa na biso ma soeur epa na biso makambo wana mpe bango bandimaka biso tondimaka te te ma soeur epa na biso bakasa ye bana makambo wana mpe ezali moi mpe nakasa ye mais mama nanga mbanda te nande papa nanga akufi yango nalobi ma soeur na RDC polygamie eza te oh mais nazoloba ya bango eza lokola biso te ya bango eza plus que nous yango nalobi maman Maria est-ce que yo koki kondima que camarade ya mobile na yo ou bien cousin ya mobile na yo il arrive chez toi à la maison t'as une fille de 10 ans et azoloba na liboso que non moi na a commis des prêts pour nangai tu okondima likambo ndenge wana ces gens-là moi nga na poto awa na ebisio na vanda trop na bato wana moi je vis babasio bazalaka basala bango neti basala biso mibali na bamboka na biso avec des femmes là quand vous commis ba camarades bozo solo là okomona ke bakambo bakoma kosala ana poto ba fille ou même mibali na bango ba mema bango ba bala bango ba na miki makambo bakoma kosala ana poto moi ça congolaise osala moté boga notala ba famille ba ndingari obino bo oloba obiso to oloba pona biso eza moké boga etana ba famille ba ndingari ne bana na bango bakoma na poto ba congolais sont en échelle assez mais maman Maria a raison éducation na bango no ya biso eza différent parce que bango la kisi bango soumission o biso toza na ngote. Non mais maman étoile là c'est pas éducation on est commis bataza esclave c'est des éducation na bango cause la ndenge mo na biso te c'est vrai maman baza esclave c'est éducation maman étoile on est éducation non eza esclavagisme mais eza éducation na bango il faut respecter ils sont dressés ils sont pas éduqués ils sont dressés comme de chiens comme de lions des animaux ils sont pas éduqués ces femmes là baza dressés so ba betel bango siffler ba salibo est-ce que tu peux permettre une femme qui va rester avec son mari pour faire un enfant, cette femme ne peut même pas regarder son mari pendant qu'ils sont en train de construire un enfant. Mais c'est pas possible. Moi, mon objectif moi, en tant que moi, mais on a connu ces femmes-là, quand tu vois parler, mais c'est vraiment de crimes que vous ne pouvez pas imaginer. Même dans l'Est, bon oui olobi lo moko olobi boyeke yo so moi de meilleure amie à mobile no ina ndako amoni moi no à 10 ans aba boyeka koza moi sinanga foyeba ke il y a des Congolais mususu pe ba appeler ba ida bongo parce que le problème que nous les Congolais on est des hypocrites mais bazali moi je les appelle des pédophiles là aye akuti moi no muki à 10 ans mais tu la ka emisu mais bango balobaka vérité bango balobaka mais biso ekufila na motema nsima akoma carrément na balabala c'est ça le problème congolais pédophile on a les mêmes pensées merci t'as tout parlé là je peux plus ajouter c'est ça mon frère on est là tout ça là bas live nde to sala boye to luka to aboutir na eloko malamu mabe to boaka malamu to zwa regarde on peut dire tout mais et pas na bango mabe ezali si on est là on est même pas pour eux mais biso tozo luka to bunda to mema biso moko ba congolais to zonga na nzela moni to lingi to kende na intégration to lingi to au moins de to zaki oblique là je vous le dis mon frère en vérité nous les Congolais to si to tenga maki to luka to zonga na tala au moins na poto papa edi no ayebia ngana Alexa ba lava hein so na bina tindelo makambo oyo ezoleka na communauté na yo oyo bandeko no mibali hein ba violer ba propre bana na bango o baboti est-ce que papa edi lo azawa na yebi hein biso za ba tikokeza wati to ana ba tala bambadi donc il faut même pas dire ça mon frère c'est honteux pour nous on n'est pas là pour ça mais nous on veut juste to longwana mabe hein s'il y avait des mauvaises choses tout y a droit. Donc, chez eux, s'il y a des mauvais, chez nous aussi, il y a plus, peut-être que you fan du wana you yébité, ce qui se passe dans la Bangkoko.
Bon, totikali kala 20 minutes poto kata direct na biso. En tout cas, tout le baba posa na biso to sanango comme ça. Lobi misala. Ah surtout vande wa to la to ke ti lobi donc alors on a pas bakisa bon ngisaka no kaka jour ya bien edino. Bon ça ya bien monique ko umela na life parce que za ebele ya koloba izali. Alors gana koloba ke pona ya ba couple na biso ya poto ngana baka toujours ka ba couple ya poto parce que na Afrique to akoko vivre ba couple ezala ki mais mabe o comme na poto na couple dans ba couple et ko kana ya Afrique ça va je refuse et ko kana tam keke to comme mesurer on coûte même pas parce que ba couple zo le ka awa tozo mona banso bazobala na pona sentiment po muninga balaki ngape na bala mais akoki na nte abali pona muninga balaki mais ok libala ezate kozo kende polo boya kozonga il faut mi bongisa po bala nanu o mi bongiso mi yebi o yebi muto ozo vivre na ye parce que ya pona libela mais awe za sentiment et moi si pas zo bisambonga zo bala mbali awa donc yango zo mona makabo mususu zo le kabiete moi si faut ba place na ya zali faut ba place na ye soka ibi place na ye ba ko vivre bien na mbali et dino yo yebi ngala vandi na mutile na to sona tam kolomote mais mbongo zana na besoin mbongo ti tout à fait na besoin mbongo yo kasi na vanda ka pona sentiment il faut ka to zala ke yo zo comprendre nga pe na comprendre pour ba vérité za na kati. Donc ce que vérité ça na kati beaucoup vivre bien bazo balana na ba sentiment yango moni ke ba makambo belezo simba te tamba ko yeba ke libale za nini ba mabale bando simba o ba balana na ya solo bavanda pe ba obota bana bango bazo bokola bana bango bien mais o bazo na sentiment ba opanzana na bango boke mangala ka su uniformité hein o bengisaka na magasin na ta kali su uniformité donc na royana na tela mbala ngana ye parce que na tikala na ba uniforme ata 4 uniformes mabale kufa ah voilà il y a sentiment donc voilà on a ko bakisa ngana na tikala baninga mfuma loba. Merci maman papa petit soko o bakisani en fait nga point nanga na changer en côté je me réjouis que tout est là parce que moi j'ai une femme à la maison, j'ai des enfants et tout. Tout est à bateau oyo baza na posa basangana babala basala venir na bango. Il faut trouver mutu oyo azali compatible na yo. Soza moi si mo ya mobulu osara moi oza moi mutu pasi soza mutu na obo tout na mutu na chaque jour tu trouves cette personne. Soza mutu lo sambo oponi mutu mo robenda on a lo sambo bosa ba intersection na bino et tout. Compatibilité au roman so bimi même na tala on a poto so bimi même na bagar au mona mundele moko boye ya moi sazo koya na banzela na moi bière ne moko banda zo ki on banda 6h a romela on ti 18h azape na mbali ne mo basimbali mais yo noir ozota mundele so za docteur maman mundele na ko kota a na zu doc mais il va pas venir chez yo peu importe à toi na 40 amour na incompatibilité et l'équipe makambu nyo surtout auto robeta awa. Faut retrouver moto oyo azana moi quelques pourcentages à makambo oyo yo olingaka bien kozala et puis moto na zala abordable pa na yo et puis sokochi boche bolingo et ko rattraper ba makambo nyonso. On peut parler de l'argent, on peut parler de l'éducation na ba communauté nyonso tout même pas bandi bo to tangi awa on a basi bandi bo belé ya ba algérienne ba marocaine bazawa bakabwa babalana ba islam melelo bakabwana ibal batika ba ona bana toko kabwana linga mutoyo soka linga ka musique kofi ne kofi obeta buke musique soka linga mama olangi bukei église soka linga ka fere boko kende kuna soka na ING soka linga fali mais alinga pe bo bimana ye na lobi soka lingaka kasi compatibilité yango na zolo ba mama na boité na yo kinanga na lobi. Donc parce que quand abato akenda ka le tuma sa yebisa lobi ke to bima lobi otikala kasi wana baza compatibilité oui yanga na zolo bakasiti nazo compléter kana place to linga
tolinga bato oyo quel que soit la retard ou mutu wana zui na vie. Ouais, puis que papa, pardon, aux autres, bah, beaucoup de compatibilité, des trucs comme ça. Il faut s'anater que Mibaya na poto, boza trop ba jaloux ya basi na bino. Soki moi c'est azo ça là, pour sepela moi c'est azo ça mambongo, oza na zoua parce que moi sinon peut-être il gagne plus que toi. Il y en a beaucoup de choses ici. Mibaya va mauvais. Nako kaba nako pesa so moni moi ça azo ça là, mbonga mobali. Moi ça cause à moi c'est ça rassemble à moi si cadeau. Pourquoi tu parles que de compatibilité? Il y a plein de choses. Bon on a des fois belé. Il y a moyen de faire un débat moi il y a vendredi papa t'engana mémo licolo lingo comprendre ça n'a rien à voir aux compatibles. Maman étoile. Faut que ligner moto. Hein? Faut que ligner moto. Soki boza compatible na moto. Et que ligner moto. Na biso mama makambu o bozo ba pourcentage o tiabo ezalaka te ezalaka ba cher au moment na manque moi si akomo sa to Alexa mobali ke yende mutasala randa ko fulama moi so zo chebele mobali pa o Alexa ke ngape munachaka so moi sa sombele mobali Benz mobali sombele moi si BMW moi sa sombele bo sombele cadeau ya sapato ya sombele soki nini donc et comme on est ba cher na ndako yo zo prouver plus bolingo na zo prouver parce que il y a l'amour. Tant amour est allé comme à la na pesa na moninga l'amour na pesa moninga bon batinyo soto mi balé mais bato so mi balé ko bon batinyo so mi balé des l'homme faut le lagi ça amour parce que moi c'est azarane fragile à tombaka nae l'homme soko la kisi moi sinon bon moi ça ko respecter moi ça ko limbo eza mobali ko emete nandeni ça veut pas aimer oui edino mutapesa ka moi si bolingo eza mobali parce que à partir ya mobali nga moi si na komi kolinga yo na ba cadeau zo pesanga na kosoba na position zo zala nanga mobali mtapesa ka bolingo non pas que biso mi balemba la moko eh bien attends maman si na restaurant alors c'est moi ça me met na restaurant alors ça moi si on y a son bleu McDo mais ça va pas non tu kana 12 minutes maman étoile ngala lina bakisa boy nazo senga na mibali nyonso ya communauté congolaise au bazali awa bazongisa ba sentir na bango na baluketo. C'est ça. C'est simple. Sentir que là. Sentir que là. Comment ba fillette na bango. Donc homme congolais ba sentir wana elongwa. Moni papa dit non, l'homme c'est la ceinture, mobali il faut hein et pas biso ba tete. Mobali azo pesa le côté na ndaka ba lambelanga fumbwa. Mobali l'homme c'est le chef lambelanga fumbwa. Fumbwa on a question ba on a ni. Biloko wana biso azo ka raconter. Oh bah maman bazo bawana ce sont des vérités. Au moins awa lokola toboite. Bilomo bo metanza mibala on lengwana mibalo yepa na yo mo wana yo mobali tema yo mo wana fana mobali yo mo lingi mobali wana yo mo fana mobali wana then no akosengo fu ola mbele fumbati kasi yango nga na lobi bandeko makambo ebele mama étoile bota la source d'origine puisque makambo mabe bandeli à partir ya kunesika tukuti donc mutu azotambola na mabe na ye tia okoma place moko en tout cas lokola wuti na mabe akolakisa kaka mabe oyo aza nango botala mboka na biso awa babakisa mabe ezaka susu ndenge ezalaki na lobi te ndeko na nga maputu soko tali combien de bana oyo mibali ba abandonna d'abord ba enfant abandonné na RDC bo ba mama ba bokola hein botanga ka fo botala ka babiloko wana ba point wana après boyo oyeba mabezani bon awa ya dino azokena biso mbangu lobi photo yao photo zonga wana lobi la lobi moi na photo makamoko maman Maria lobi c'est très intéressant c'est-à-dire que maka omoni na ba famille nyonso place uta famille ba idikaka bana après ils ont ba référence wana yango ba benga ba valeur eza lokola la constitution ya famille non mona na pays ba lobi ke na pays na biso moto pozala par exemple ministre il faut atanga classe boye ou soit faut azala par exemple natif ya province boye bien eza lokola neti ba éducation na mboka na biso tant on okola toki na ba valeur au mona famille o balobi ki famille wana
soki mwana liboso abali te baleki ne bana nsima bakobala te balobi par exemple na famille na biso avant bima na libota il faut si sa classe nde obimi pa baparent même ata ozwi mosala en fait même ata ozwi mosala fo bala donc baza na babiloko mo batya sikoyo soki bagarde four wana nyonso tu eza susu te na mokili baréférence wana mama okoki kobanda koedike motu ndenge nini mwana na yo soki il faut tia baréférence wana bagarde four oyo yo mwana na yo ata yo oza te soki akomi place moko boye aza na balimite parce que aza na barappel moko ezozonga ezosala lokola constitution ya famille na bino ezosalaka awa bakomaka te eza na balimite omona bajeune fille nyonso tu bakoki boîte bakoki kobima peut-être na même garçon basali banini mais mosusu amona make non malgré ça na quand même étudiant na kozwa zemite parce que na obebisa ekole nanga mosusu akosigne na ye mpe asigne na ye mpe abebisi mpe baklasse na ye parce que peut-être na famille na bango aza na bagrande sœur moko te oyo basisa baklasse oyo ke balimite moko ezali yango moni même na ndako même na bacamarade il faut kotiaka bapoint oyo ezaki bato tu bayebi ke mama putu ye ndenge azala na so ye na ndako na ye alingaka na ye te ke oza na ndako ne mpo bato mosusu akoya kovisite yo mais azwi appel mo akomi kosola makambo na ye me na kati ya ndako na yo akomi mpe koswana donc mama putu alingaka te soki quand tu viens la voir chez elle okozwa appel moko te komi kosola makambo so eza peut-être ya yo mais ozoloba ngo na ndako ya bato donc soki totie babiloko wana nde bokomona ke communauté na biso ekotelema ekomi vraiment ke soki mwana moko boye ya Zaïrois asali makambo na TikTok bien na YouTube communauté nyonso tu bazongi baye contre ye bato nyonso tu balobi ke pa na biso ezalaka boye te soki boye bien na kini bien partout soki tozongi na baréférence wana ya kobannir bato ya koboyikote bato basali na bafamille wani bana banozo bazemi te mwana soki azwi zemi na Kinshasa pardon mama poto mwana soki azwi zemi par exemple na age moko bomwana si baparent bandima babokola mwana aza quand même boyikoté pendant certain temps mwana ano kuto omona ata sali boye bato baninga osimba ye te mwana bato aza innocent tioko omona azaka koko na bino et tout baye kondima ye eza teke baboye mpona kopesa exemple ke mwana wana aza nao na 16 ans aza na 15 ans na asisi classe te a part génération bamama na biso mpo soki ye abebi famille momo baomona ke Brigitte mpe asalaka boye yango fo kotia ligne moko boye na vie oyo bato bakodepase te que ce soit les enfants ou même ta famille oyo ya ndako na yo ya libanda nde biloko wana ekopermettre ligne de conduite moko na bato ezala bonsoir biloko wana eza te bonsoir kulutu tokosala oyo nyonso tu tokoloba ekomarché te merci papa na biso topesi mbote na kulutu asha mokoto azolanda biso topesi mbote na mama Kevani azolanda biso mama Vana Devana bonsoir na yo ma chérie bonsoir en tout cas tokomi na suka ya masolo na biso nayebi te mpona koclôturer 5 étoiles de love natikeli o micro clôturer parce que là lobi tozala misala biso bamosusu tokende baenterrement donc so toza na sango ya sere na biso moko ya yolo na nkombo ya mama Blandine Dimosi attends mama Blandine ausila ekotika biso na mboka ya Paris bakunda ye lobi na Pontoise Sergi donc nameka kotala mpe nameka kolandela yango donc lobi tokozala na enterrement na ye donc aza sere ya yolo tokozala na enterrement lobi osolola na grand frère pardon osolola na grand frère ya César oui tobengana toujours na Kinshasa eza toujours na Kinshasa ngape tobengana merci mais maman Maria oui en tout cas tolingi tomema live na biso vraiment ekende na ndenge ya kitoko atfadondoko taka sur 2 personnes bosololi ou 2 personnes bosololi kaka entre sujet moko boye bosololi kaka 2 personnes po besengaka tozala ensemble bonga nando ya pepe bainvité nanga nakobenga Nikes Bayaka nakobenga Chino de Paris nakobenga me batakini tokoti pela tosololi oyo ezaka ke sujet émission penza
oyo ozape sujet moko boye tosolola yango kaka ngaza d'accord mokolo mosusu mpe tofo toyeba kaka to unique maka mama deya lola toyambi ye toyeba aza nani po aza aussi mokangi suki monene na kati ya Bruxelles mama mputu deya lola wana bozomonana merci po bayeba yo nga mpe po bayeba ki ye Edino Image parce que Edino Image ape na carrière na ye ya suka ye mosusu 5 étoiles de l'offre moto akoyambanga atunanga carrière na nga bamosusu bayebi ke Edino ayembaka mais fo bayeba mpe ti ayemba koyemba ayemba kaka yembela tu ayemba mpenza donc wana eza mokolo yango mpe bakoyambanga ekozala so botuna mpe baquestion tokotisa kaka moko nana akoyamba étoile de love mais pour l'instant nazomonaka étoile de love takoyambanga nani so akoyambanga mais yebi te amonika koyambanga Edino bandaka la lingana yamba ye na bwakisa koyamba ye me na moni Edino revaka na yamba yo na ofinika na yamba yo. En fait, omoni balandi biso mingi na nzela ya YouTube na Facebook. YouTube. Cela veut dire topesaki pe mwa bilengi mo na kati ya musala yango. Makasi. Alors, biso lokwa to yebi quand même musala yango toko tika te musala yango ekenda peka na kokufa. À travers biso batu bande comme so ba rejoindre pe biso kandi tuzaka boye to bandika boye ba ko rejoindre biso kaka ba okoma pe na nzela na biso ba Edino yo zala bongo bandi bongo tiki. Merci on est là na ebisaki olanda ye bon lokola na technicien na makambe belé o bandai makamba bien mikolele kaki na mona ka mtu alimwe ka boye et pour me zate so na bi ke bo faire partie d'une équipe de temps en temps so moni ozana eloko ya sujet mo ya kolobela bo contacter nga na kotsa bino tokoleka na TikTok toleka na YouTube toleka na Facebook na trois plateformes toleka na so facilement mais si on a ni kolobela politique awa te hein mais non pourquoi pas mais oui ya makambo mboka kolobela tout comment tu sona ndio tu sona na YouTube mais ekozana débat mosusu soki esengi ozokosa biso mais faut tolandela yo ngai naleka deja na panel na politique kuna deja nafungolaka na TikTok promete mokolo po étoile epasaka mwa makasi na mwa makambo etali histoire yambo aza mpe mwa makasi en tout cas soki ke esengi ke nakotisa bino en tout cas c'est pas un souci nga nafungola tosolola ensemble napesika sujet bato baye tobando développer yango nga napesi yango sikoyo bon awa kuna yo ozofungola biso mpe awa tomema mpe na ndenge na biso voilà biso mpe awa na ndenge na biso tomema na ndenge na biso tokolinga mpe jour mosusu mpe tofungola mpe na ndenge na biso awa tosali mpe débat problème te on a eu déjà na solola on déjà banda kala na solola on a yebi ke bandeko nde to soki ekei boye tobeta ta mwa 2 semaines moko bato baoya ebele parce que omoni basije oyo totie oyo yango déjà basije esengeli pena na moment oyo tolobelaka mingi mpona communauté oyo atoluka nanu tomema peuple en intégration puisque on est non intégré ebele baza yembele bamosusu boyeba biso baza na zamba donc nde makambo noko azoloba wana. Donc si on fait un effort tokoko sauver quelques-uns ou tokoko sauver to bendi na mai to tie na mokili mais soki tozo sala boité eza pe passe moi ndambu mukie moi ndambu nde to oloba bamusu pe bazoyoka donc faisons un effort pour moi. Voilà, faisons un effort de parler. Pour ne pas couper Maman Marie, lundi, Neto Solola. En fait, là, parce que tu as appelé Boutou, il y a d'autres personnes, ma tité peut-être et tout. Comme Sololi, tu as 5 personnes. Et j'ai trouvé intéressant parce que Moutazan a un point opposé, mais Azozo a quand même par rapport à Baninga. Et c'est ça, et puis ça la richesse, il y a live, bien, il y a panel. Tout à fait. Parce que chacun vraiment zo solo là, n'engue yazo kanisa pensée naie, aza influencé tu na makamba baninga,
Et je trouve que dans une semaine, et live où il vous a saturé parce que c'est des gens responsables. Tout à fait, tout à fait. Maman Maria, Maman Étoile, Nayomoko, Oza, tonton Oza respectué et tout le monde va bien à Maman Maria. Et dans le point de vue où Nenge, Nayoki Maman Maria Nenga Sololi, Nayoki Maman Poutou Nenga Lobby, Maman Étoile, parce que Nananaï Bobane, Maman Étoile, surtout Maman. Plutôt à ici on a référence sur ça qui m'a bien habitué banana qui ça c'est pour regarder les enfants de la rue, les enfants abandonnés et ça ekotoko keneko piocher wana et même abisso encore et là on y ça na biso bino richesse il y a à moins que aux en attente parce que et ko nous a live moko tellement marathon on pouvait faire des 3 heures et des 4 heures il y a des choses à dire. Disponibilité na yonde kozala nini mais na sagesse à bateau na calme ba maman parce que c'est pas aussi des TikTok. Quand tu regardes juste ce profil à Moutouna façon Zoloba, tu trouves que les gens parce que là dans Aboutou, il y a des gens qui sont balali mais après 4-5 fois, ils vont trouver que non, photo que dans l'abso on va écouter des gens qui sont posés, des gens qui parlent des choses et tout. Ouais, mais ça, je vous rassure. Moi, je chacun pour le Bahawa. Nako fungula rasha. Nako participer na fungoli na tiki po nazala ba biloko ebele ko travailler. Ngala ko vendre na bilo peut-être 1 heure du temps après na tiki bilo va continuer bo développer. Non, ça il y a pas il y a souci exactement. Quand elle a quand même maman pour tourner dans le bana maman Maria bien sûr que j'ai na mon visage n'a été maman Étoile na mon visage n'a et tourner nazo kaka nemba solo là ça trouve vraiment que live et Rosala vraiment na moi calibre moko exceptionnel s'il y aura même s'il y aura 2 personnes bah on va qualité parce que ce qu'on est en train de parler je trouve que Moutou na Moutou un peu d'expérience personnelle avec ceux qui ont à Monaka et puis toujours partager. Neti là maman Étoile à lobby on a qui samedi héroïne parce que on a pas cette expérience personnelle. Tout ce que ba maman ba ki mangala ba mbonga ba nyongo ya ba makelemba tout. Yé pas oloba o ba papa ba sala a ko za débat suka. Donc pour présenter dans le compte Sabino Gabino mo développer pour bon, moi, je vais vraiment vous quitter parce que je suis pas chez moi. Je suis en mission des services. Oui. Ça a été un très grand plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup. Maman Poutou, Maman Maria, Yomoko, Papa Edino, Maman Étoile, que le très haut vous bénisse par rapport à vos convictions, à la religion, à Bino. Prenez soin de vous, de votre famille et trouvez-vous des choses importantes qui vont venir demain ou après-demain pour tout discuter et ça va nous aider. Papa Robo, ça a été s'abonner parce que là, tu bandi Moussala. Est-ce que nazo Sabino pe nazo profiter ko pe Sabino sangwa mawa bana on a 7 o ba kufi wana. Bomoni ba on a 7. O ba kufi 4. Non, 7. Na chiba una page nanga nde tozoko saboninga na obone kuna pa mama ntozaka na ye papa stitch nazo kota na banini na bino bakufi 7 ngana batindelinga bango nyoso ya na lobby bakufi na loso to bachila ki bango poison na mafuta bon mafuta wana ndezaki bien te donc toi mafuta c'est lui qui a empoisonné les enfants. Donc comment il y a un moninga na ebisi binoa ke photo tala non donc pays d'origine il y a des mauvaises choses là-bas. Oh, il faut tout bon ça partir à source d'origine na biso escope surtout outil na mabele na biso il y a la méchanceté, il y a des mauvaises choses, des mauvais comportements batu moko donc il faut tout tout ça civisme kuna. Après batu sko o ba obima ba osale dike. Merci Maman Maria. En tout cas, namoni sujet tout selon lobby. Merci beaucoup. 5 étoiles. Clôturé hein. 5 étoiles. Bonsoir. Comme papa Actu. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour hein.
Ouais, c'est déjà le matin. Vraiment, Zamba batela biso. Tolala na kimia. Merci. Bola la bedino. Non za na mboka no na obenga o. Na koyamba yo na mboka ofungama. De yalola. Yo yebi kaka. De yalola. Étoile to mona na kalate. Na mona bino. Oui. Mais de toute façon, tu as commis déjà tous ensemble. Là, tu vas dans une émission, je crois, 2 à 3 fois par semaine. C'est dit nous démarrer 2 à 3 fois et après, ce qui marchait bien, c'est me commis toute la semaine. Donc, combien de ta métier, ça serait très bien pour enrichir encore bien pendant ça Congo, pour te partager. Ok, ben merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que lobby boya parce que lobby de bonne soirée. Ouais, vas-y. Non, c'est bon, bonne soirée, on est comme kaka. Donc, par contre, lobby t'es lélo, parce que ton comité il est 1h du matin, c'est ça? Ouais. 1h du matin, donc c'est bon, lobby souja ma casse encore. Là, c'est bien na papa la mise à outio mata, suja lobby, azangate, parce qu'il y a un livre d'azala, parce que suja lobby, et dit nos faut attendre, sur le lobby, on attend que tout ça samedi, parce que faut suja là, parce que kendeli kolo tellement là, donc sur on attend te lobby tout ça samedi, ou sur te lobby tout le bien sujet mon sous-soupo, to raccourcir en haut peut permettre au ça m'amener au sala, mais sur on attend faut te mettre sujet wana na lingi bandeko nous bazala qui le loba mata et au sala bien et dis non yo mo dozo motiver biso et après yo moko pe mutu motivation aussi là on réveille battu ba comment motiver tout d'un coup et dis non limwe tozolanda émission moko na YouTube au moins tozolanda bato bakomi komata bamona ka edino akimi na yake nazopesa bino force comme ça à travers bino singa pe na nolamuka toujours pour singa mo pesa nazongeli bina nena bandi boye oh ja 3e jour dans direct ça va nga mona kite le ko nga pe na kota nga la umelaka na sa ba 4 heures donc là où est la réforme? Il y en a une fois mais ça n'a pas lion travailler na TikTok ezali ezaba live il y a Iner ça marche pas sur TikTok Désert non plus sur le mot tia éducation peut-être qu'on met à 2 heures mais yeba kokoko kenetina ba 3 heures parce que TikTok débat vraiment qu'il est très large c'est ça les to remesa na nango là tinde to kata boy nazo fungola pona 2 heures kaka de yalola ben c'est trop bien ben en tout cas faut moi pour la désert je connais en matali sous papa sans haine merci pour le cadeau ben oui c'est ça et dit non faut mais ça là et dit non motiver biso et to continue na sentiment motivation non koki maté dino nazala bino merci tola la bien lobby pareil en tout cas bah, bonne soirée lobby kaka et dino plaisir à trop sujet lobby à ma casse merci merci. Journée internationale des droits de la femme Nakatia Viri Châtillon. Rendez-vous Ezabe Moko le 22 mars 2025 na salle Glody événement Yassika Nakatia 91 91 soirée internationale des droits de la femme Oyozabo organisé na ba mama coucou la famille tobengisi bino na soirée na biso oyeza événement le 22 mars na eson na salle na biso yango yo Glody événement que la sabino salle na biso bisika
événement économique babi soirée les puta journée de la femme to bengsi bino ba fille ya bien ba tonton ya bien et son boya bo soutenir ba sœur na bino de partout boya bo soutenir ba ndeko na bino basi ba leki na bino ba ya na bino ba mama na bino to bengsi bino na soirée na biso eza le 22 mars ba lobi ça va inda ça va chauffer le 22 mars ne makambo babi li puta ne makambo ba mama bo kanga li puta ndenge bolingi ko kanga ya mulai ya mukuse ndenge bino mo bosepela donc deux ans toze la bino pe maboko ofungwama le 22 mars bandeko bozanga te boya to sepela elongo bolelaki mingi na esone eloko ezalaka te droit d'entrée ezali bongo na 20 € seulement tonie funi mbongo bozanga te billet yango yo 20 € ya pamba tonie funi mbongo 20 € soko koti oli ofele juste quand on somba consommation na kati en tout cas kolia eza gogo boya to sangana ensemble sabino zali bongo DJ Geneva na bilili boza bongo na Edino Image pendant sango ya Congo na cérémonie to sa bongo na le célèbre bon comédien Adi Londolé le MK Swahili kozanga te Jeannette Malangi ba mama ya Superette du quartier ba mama ya Bengazi bozanga te oza bongo makambo na bino numéro ya téléphone yango wana to marqué yango na se ya bilili na biso journée internationale des droits de la femme na kati ya 91 to 91 ya boye esalema te oyo azangi akozwa libongo tolo Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino Image elona osenga yo chikote bango